Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FMTV na emoko le descendant prophète Kimbangu le loboka mwana binote par rapport ba mbula otuna aso kitisu na terrain de nini mais Teresa Gabisot to utai na terrain de logotaki biso ekoti biso na plateau nde tozongi sur na terrain comme d'habitude bisika boza na Asie Océanie to pesi bino mbote ya mingi koleka o mwa na bino na bayini na nga pe ezalaka pe important sans bino eza mapasi mingi. Je crois que le peuple oye émission na bino, le peuple s'exprime. Bo yebi lo lengeni ni bolobaka. Bo benga rabiso toto saka to kitsaka micro na biso, tige na biso bisika nyoso bino bo benga rabiso. Sima mukongo na nga bomoni tozana batu na ba maman. Oyo ya entreprise moko ya l'état o etalaka météo. O etalaka mbula soki ko beta, soki pe température lo lenga kani bango ne ba ko expliquer par rapport ya ba oyo bango bazo le kananango na kata entreprise. Ngana za mieux placé te mais biso tozana ka pona kolobela tozuka ba information to kumbi yango et pas na bino nde bo comprendre que voilà esika songolo pakala problème ezabo donc nazanga mokote bandeko baye babenginga ase kita na terrain lokola ka mwana boboto musala na bino biso to la bana misala na bino to kiti pe na terrain par rapport biso pe toyoki na lingaki na zwa belema. Je crois que bolandaki yango la fois passée na télévision na lumta ko lobango na plateau par rapport à makambozo le kana entreprise ya l'état ya Metelsat. Je crois que bango nde baza mieux placé pour expliquer parce que na koka ko tia commentaire te sans que na zana ba donner na mupanzi na nga na zana ndeko mobali yende muta ko expliquer biso par rapport à ba difficulté au bazanango. Sans oublier bisika boza vraiment na bengi bino bo s'abonner na fondation Malou ego sala bien bo like ego sala biso ka bien au moins na bino ondeko na bino leki na bino petit na bino assez asazaka moko ko kamote na batenyo ezala nango to tambola nango mais par rapport au eza cadre mususu photo zala ka boy na kobenga ndeko na biso ko pusana mbote papa mbote ndeko journaliste comment nani comment la ngai Anaclé Mupepe Mavita Anaclé Mupepe Mavita bobengi biso toyebite entreprise na bino nini expliquer ba kinois pe ba congolais ba bo ba konti bazolanda bino et koko swezanini. Merci ndeko journaliste so to bengi bino awa tozo na pasi moko ya kosakana te toza na kati ya capitale tozo travailler mingi mais bozwina biso bazo futa biso eza mukie wana na entreprise na Metelsat biso nde totaleli makambo etaleli mbula toye biso tosala betida koyeba mbula ko beta moyo ko bima lolenge nini nde tosala ngai nasalaka banda lundi ti dimanche na pemaka te nasalaka banda 6h45 15h45 naza na bureau nazozwa 125 000 francs congolais. On a encore kotangisa ata mwana école maternelle te. On a encore ko melata tite banda les premiers même ti les 5. 125 000 francs congolais. On a zozwa na mboka oyo na kata capitale ya Kinshasa muta vivre na salaire ya 125 000 francs congolais. Na ndenge nini? Ya to bengi bango baya batelela biso likamo ba poussa na pembeni ya mokonzi ya mboka ba bisa bango ndenge nini bato bazo nyokoma chaque sanza bato bazo kufa 5 6 na Metelsat lelo eza na ndeko oyo akufi comme ntima Manuel chef de bureau mbongo ya ko soigner ye ezate akufi pour par manque ba soin et bemene to yebite ko suka ndenge nini tozo nyokoma to bengi bango balobela biso likambo ba memela biso makambo auprès ya président tellement toza na moment d'élection akanisa ta biso ata na ndambo ya mbongo ata na prime avant que biso to fêter soka kanisa biso to receblisa epé. Je m'excuse au salimbula boy na kati entreprise na sali 26 ans de service na bani musala oyo mwana mukie na bani musala oyo na 24 ans na sali 26 ans siko na kokisi 50 ans na kati entreprise oyo donc oyebi musala yo avant ezalaka boyete musala oyo ezalaka boyete tozalaka na ba redevance aéronautique tant kabila le père azalaki tozaki malamu
mais tant au régime oyo uti ko leka eye ba botol biso ba redevance wana oyo ba mbongo oyo RVA za ko pesa biso ba prime na biso til lelo to zwaka yango lisusu te fati pe aye to kanisi keno to ko bénéficier nango til lelo ba ministre ba leki awa mutalinga ka sunga biso Cheribe Okeng personnam mais vice ministre za ki na Cheribe lelo comme titulaire ndeko Ekila Marc Ekila en complicité na DG RVA na mi DG na tata oyo koko oyo 80 ans atindela biso na médecin na ko nyongo la biso to souffrir makasi ndeko na ngai so moninga jeune boy oyebite mbongo na sombi savon na suka bilamo la lati ambanso otuna nga ozui wapi mais ya olobela eza mingite bande musube bazai ba obakisa mwandambu. Très bien, je crois que chef de l'État na koloba makambo to na ozonga na plateau eza eloko moko oyo balobi météo ya ngonde mutu esimbi makambo totalaka na ba chaîne mususu ya bapaya lolenge kani météo esalaka musala nango mais meke mpe kotala nanu makambo oyo soki bazosenga bazolela balobi keno ça ne va pas meke mpe kotala parce que bazosenga o meke mpe kotia lisu na yo pa bisika wana soko tia lisu te banani oyo bakokai kosunga soki eza yo te na moment mpe biso tozali nazosenga mpe na excellence ministre ya communication c'est qui encore le nom Ekila ya transport pardon meka mpe kozwa makambo nanu ame o signé otala na makambo au moins plus de 600 personnes agents Zoa au moins 600 wana le bota moko mutu moko za peut-être supposons 8 enfants. Si qu'on zoa 8 multiplié par 600 combien? Oh batu bazana sima ya bato bazotalela. Landela nanu Kongo eza ya biote Kongo eza ya biso nyonso. Ko zoa te entreprise okotsa na poche na yo non. Po kingandi ake aza notable na mboka moko bosongolo pakala te. Kongo bisika la yo ndimaki te ko zala esika wana. Mais quand peut kolandela parce que lelo bolinga ba vérité te maintenant assez okozwa ba vérité na yo na bengi sasu mutu mususu pa mais quand peut kopesa la biso mama mbote yo peka na kati ya Metelsat oui naza agent na Metelsat sango boy na kati ya Metelsat alors sango eza mabe makasi na kati ya Metelsat mabe zali avant na lobena nous passe ya Metelsat donc megana ko bakisa o ndeko auti koleka auti koloba les tozomona ba inondation partout. Très bien. O mbule beti bato bacholi, o mbule sali boye bato basali boye. Bato bakoki ko rendre service na population na pona ko avertir ba inondation wana eza météo o tozali. Ba norme nango ezali. Est-ce que bazo respecter yango penza? Ba norme ezali mais problème eza que toza dans les oubliettes, s'il faut le dire. Donc toza dans les oubliettes des chefs de l'État. Chef de l'État bossa biso na mboka mususu. Météo oyo ezala mingi na régime ya présidence de la République. Ezala kuna nde kamba maka. Météo zo kamba ba inondation, météo zo kamba makambo ya échauffement climatique, c'est toujours la météo, même ba environnement. Po ba sala beti de la nyoso ba sala bazana posa ba données météorologiques bazwa kango wapi awe pa na biso na météo. Ça po ba sala ba prévision wala nyoso échauffement climatique. Hormis ça, pona kotonga banzela, santé Ernest Memikolo bambula eza ebele ba flaque deux ebele bangunyeke bota mebele bat bakobela mingi et pourtant musala nyonso to kosala nzanani météo soki aza bien rémunéré mais situation sociale ya ba agent ya Metelsat eza vraiment chaotique. Un agent qui gagne 100 000 francs congolais 100 000 francs wana eza même pas la valeur ya $50 na moya lelo mutu wana il faut foutre la ndaku il faut tangisa bana il faut aller sabana. Pe na part ya comité de gestion na biso o baza o batindela biso tozomona ta volonté bonne volonté na bango ya kobunda de manière que basunga ba gens tozomona yango te. Ça fait des ans baza wana baza ba intérimaire baza ki nommé si lelo yo basala eloko mon côté suivi mon côté ata prime mon côté. Donc agent ya di lundi au dimanche pour gagner 100 000 francs congolais. Yebisanga na 100 000 ana futa onga transport ba musu bazouta changu po ba ana mbinza na ngalema ba musu bazouta bipai na bipai ba distance milai
Ce que moyen va pèse rendement au esengeli ezate. Pourquoi? Parce que ba condition sociale eza malamute, ba condition sociale eza réunité. Biso nyos toza a toujours soutenir chef de l'État. L'élection en gros, na moment ya année élective. Toujours soutenir chef de l'État numéro 20 voté. Mais ce que biso de voter, to kene ko voter dans ça vraiment. Ya toujours senga na chef de l'État ayo ke la biso mawa. To bengi mama Denise oza mama ya bana ya Congo. Maman azalaka na motema ya munene motema ebele. Ameka kota la situation na biso ayo ke la biso mawa. Est-ce que ministre ayebi makambo ezo se passer? Pour ngai ministre ayebi. Parce qu'il y a des pourparlers au Banda déjà dans le cadre de redevance. Quand nous parlons de redevance, peut-être dans Bossane Koloba, même pour le domaine aéronautique, pour que l'avion ait décollé et atterrir, il faut que le météo ait sa information météorologique de manière que l'avion ait décollé et atterri. Ce qu'on a la transaction, la météo a un pourcentage, il y a un bon mais biso la météo, tu vois yango te tolobele lokoana. Ministre Ayebi, na ebité pour DGO azan déconaye. Ne bauti koloba déjà bauti ne déjà za dia papa mukolo azotendre déjà azozelaka liwa yebisanga effort nino ya kosala po asunga bato wana parce que ya vandi azotalaka o azozwa wala lia na ye lobi ya kokufa na ye intérêt na ye kuna na kati za un toza na posa que non bon renouveler so classe wana ya bakambia mettre ça de manière que ba koya ba jeune ba la motiver ba la encourager ya ko luka ya ko bunda. Quelles sont les pratiques ou les tactiques qu'on met en place de manière que situation à Bajan mettre ça et bonga situation à Bajan mettre ça c'est la paix base la peine fier bisou ngai o na tangi météorologie na humanité. Je suis diplômé en météo na kena ista na sali sous météorologie les lots bana pas ça la météorologie et comme pas si pourquoi parce que maman que non ba o baza wana bazo gagner nini nga na tangi yango wana les lots soki météo ekufi na kokende wapi pour na za na place muso ke sala te. Moi, je suis ingénieur en météorologie. Maintenant, si aujourd'hui, Mételsat est couffé dans Kewab, parce que à l'euro, c'est en voie de disparition. C'est aussi qu'il y a un météo écoli, moi, si bah expolier déjà terrain en haut, bateka. Moi, partout de Tikala, bon, c'est contacté là, bah magablo, Miké, bah tout autour, il y a entreprise, aussi entreprise salité, sauf que bah Congo, le roi Mabonza, bah zu bah côté bah bureau, bah liba quoi, là, pour c'est fini. Bah on a la journée lobby qui est sous Congo là, c'est pas comme ça que nous devons marcher. En tout cas, bota la biso likam o bo bunde la biso penza. En tout cas, Fati papa to leli Fati béton. So toza ba tozo soutenir yo, toza na posa penza ya solution, to sentir penza social bien na quatre entreprise na biso. En tout cas, biso nyonso na to kene ko voter yo. Très bien. Je crois que oui maman Ozolo Banayo, je crois bolandi bien aza ingénieur. Est-ce que météo bozo respecter yango? Le lopo pepo e mate kita c'est bango ndefo ba pesa mokoloto baloba ke no système climatique eza bien te. Maman nanga maman moko mukolo za awa ye pe kaka ingénieur pe kaka. Ah. Yo tanga yo. Soko tanga maman mukolo yo mbote mama. Mbote papa. Comment nani? Kombo nanga Marie-Jeanne Ngoy. Marie-Jeanne Ngoy. Vous êtes ingénieur ya cartographie. Expliquez bisonano. Elingolo baniso yimona mukoki cartographie. Météo eza na ba branche mibale. Mételsat ezali association ya météorologie na télédétection par satellite ya wana batia Mételsat. Menga naza côté ya télédétection par satellite. Na yebaki na yekolaki musana na bandaki nano en tant que urbanisme na sali ba cours nanga ya télédétection na sali ya cartographie de naza na division ya makambo ya cartographie. Je dis musala nyonso ezosala na météo batindi pa na biso tosala yango sous forme de carte. Pour na publier yango ko sande yango wana toza basangisa biso ensemble parce que partout au monde ça se fait comme ça. Donc lelo bambula so ba koko so salema na mboka na biso ki ça c'est ça peut faut type ya bino to kopesa to bopesa ka sango nango te. To biso tosala ka makambo nyonso. Lokwa ba ingénieur bazwaka ba données météo. Ba routine de pana biso to sali yango. Tant ba routine de pana biso to kali yango sous forme de 4 fois ba publier yango, ba konzinde baza ko publier te. Ba lingi ko laksa importance ya météo na kati ya mboka na biso te. Yango wana ndele ko tozako to yebani na biso te po ba confondre biso mi na Renatersat. Na biso toza météo Mételsat. Yango wana tosala msa na biso nde baninga ba uti ko lo bavant eza très important. Dobino musala na mioza ava pepo mata avo kita bozoye baton saison nini mu pepe zali to mule ko beta to avion boko permettre avion mata to matate te
toyebisa moto bango badirection avant ndenge nini akozala dévier adévier bavant bamakambo nyonso wana epuis eza kaka baavion te eza mpe makambo mosusu même na nzela la route ntango bato bazokende meme ata bamama bazoteka na zando bayebisa biso na baexpert babi avant moto ateka na zando atanda bilamba na ye so topesi ye temps akomitungisa te mpo asala ateka il y a à peu près 10 ans tozalaka na expert moko ayaka ayebisa ngai madame même na biso na mboka na ngai na bamako na Mali bamama basukolaka bilamba te soki azwi donné météo te mais biso tokotransmettre yango ndenge nini parce que on ne prend pas en compte mosala toza kosala toza mosala moko eza très important mais tozalaka neti oublié tobalingi kopesa biso nini te bana baza kotanga lisusu ndenge mama mwana na ngai otaki koloba avant section météo eza lisusu na bato te pourquoi parce que bato bazokima mpo débouché ya mosala eza te toza na baingénieur ebele baagronome bamétéologiste bato ebele bahydrologue baza ebele toengage bango la plupart ce sont des NU. Ils n'ont même pas de salaire mais ils veulent travailler tozobondela bango boya mpo biso tongi tokende boya kosala mosala parce que bientôt ekobonga tozobunda ndenge tozobunda awa ndenge tozoya awa ngai nakanisi natinda meme audio moko natindaka avant papa Faci azwaka yango oyo toleyelaki ye tolobi asala nyonso aede biso ata na fin de l'année parce que avec 100 000 mwana ngai okobanda wapi okosuka wapi ngai kutango toyebisaka bana bakanisaka tozokosa or c'est la vérité c'est une vérité je crois que yo moko balakisi yo na accès ndenge afutaka biso alors jeune nani akoya kolekisa salaire na ye na météo azilaka 100 000 ou même bamusu bazala ils ne sont même pas payés alors tozolela président po toleli na baministre nyonso baleka toyebaka te likambo nini tosala même na baministre ke baboyaka même kosigner mokanda po tozwa mbongo parce que mbongo na finance budget na biso ezali et po bapesa biso baministre bazolinga même kosigner te le ministre oyo toza koregrete mpe ya son âme okende yalingaki abongisa biso atia biso na place na biso mais malheureusement aye kodémissionner akei yango totikana na biso neti bana etike bosengi siko eza nini to kokosoni est-ce que bozana basyndicaliste te tozana basyndicaliste mais qui sont acquis na entreprise na ba DG alors tozana syndicat wana tobenga yango syndicaliste te baza te omonaki makambo oyo uti kobima na nsima na ntango ozalaki ande tobandi kosechamaye mpo na intérêt tolobaka makambo oyo tozoloba malamu awa bazoswanisa biso ce n'est pas normal eloko tozosenga président akanisa biso mpo tokomi sikoyo na sommet non tokende susu wapi baministre basabota biso toyesike mpa na papa social nde babengaki ye na onatra biso mpe tozobenga mpe papa social akanisela biso apesa biso mwa moyen bapesa biso eloko tokoki kosepela biso tozolinga tozwa mbongo lokola baninga nyonso soki mbongo eza mpona biso te ça c'est autre chose mais il y a l'argent pour nous qu'on nous donne cet argent comme prime qu'on puisse travailler qu'on garde même les jeunes qui sont là qui ne sont pas payés des ingénieurs qui sont là qui peuvent travailler qui peuvent faire du bon travail mais ils ne sont pas payés qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est regrettable. Très bien. Toyenga et pas na yepo toyebi que tokozwa et pas na papa solution tokozwa solution. Très bien. Maman Langa lo basu sa ko baksezali. Bon lo balanya na basaka par rapport à délégation syndicale. Biso na entreprise donne la délégation syndicale T. Qu'on se voile par la face. Délégation syndicale ezate. Comment ezate entreprise Mobimba? Bozotambola ndenge nini? Délégué syndical Ouazaki voté, c'est depuis 2012 qu'il y a eu les élections syndicales na Metel. C'est depuis 2012. Donc ça fait 11 ans. Oyo élection syndicale et ça mansou na Metel 7T. Oyo azalaki wana azalaki suspendu. Ce qu'on azalaki second na yé comme à la coutume azwaki nini wana nini bon opta qui est pour assumer rôle wana ya délégué syndical. Mais moment oyo koki oyo ministre ya travail a payé ordre de l'entreprise publique et privée basa la élection a pas na biso baboyi pourquoi bakozi déjà balinité parce que syndicat na bango quand bali ane ko ngana makabo na kati ya bureau bayebi makambo na bango basalaka et c'est fini donc bazaka kawana zo sala kaka mascarade moko mais en réalité il ne défend pas les agents à syndicat ya batuya ya DG na ya DGA c'est fini. OK. Oui.
Na bakisa elo moko. Na biga chef de l'État a la chance à avoir deuxième mandat. Mais tant qu'on va nommer DG d'entreprise, il faut talaga âge. Tata ya 85 ans bazo tina biso na entreprise aza na vision moko te organiser lobby ya bana. Ya zo zela liwa na ye. Eloko ni na malama ko na entreprise ba jeune ba sepel. Mbule zo na 2024 tango ba nommer na mandat mususu ozozwa oyo. Talaga âge. Talaga âge ya bato ba no nommer ke ba ya ko nyokola nini. To senyo tala âge tuko biso to souffrir pesa biso mbongo to fêter pesa biso mbongo to fêter za 600 ngana za na bana 7 plus moi si na ngai 8 na ba bo kilo la nga soko pesa nga mbongo okolonga ya pasi. Je crois que bandeko musu ba koloba mais ezo sala pasi na motema société ko ya yote eza ya l'État oyaki kokuta yango lolenge pe lolenge baninga batikaki lolenge pe okotika yango lolenge pe wakoya pe akotika yango oh pasi ya Congo makambo efo ezala na plateau pozwa ba carton na linga nazwa ba donner yango na ekokuta ba donner nazwa ba donner po ezala force nanga parce que nakoloba te likambu sanke na yeba mutu lolenge nazo yeba da lisu lolenge yango ezo fonctionner. Ça veut dire que pesanga siko makasi na ba isusu lito ezo sala ndenge nini. Koma olia kwanga na makayabu. Ngate muna lobby bango ne ba lobby. To emana mama mbote. Mbote papa. Mbote papa. Comment danga maman Chantal Mbayo. Nada agent à Metelsat. Très bien. Oui. Ba difficulté ni bozana ngokoto. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Den nakuta na équipe oyo. Yaka surprise pendant la banda le kana kuti reportage. Merci. Problème toza na kati entreprise eza boye. Au moins ndenga moninga boye. Na botami na koli kat na entreprise wana. Na makila ya météo. Mutako changer ngo azalité. Mais lelo so ba donner zo changer za passe. Ya passe. Na occasion oyo na pesi na maman Denise Mbote place azali azo accompagner molonga enaye pona ba élection. Mais na kotuna mutuna moko maman yoza première dame. Ata totalika suki na mutu même ka manzaka muke muto asala ko manzaka to kotuna kombe ofuta kaete. Mais maman so na ebiso ngana zoka 100,000 kat na entreprise ona Metelsat. Yo okosala nango nini okovivre nango combien de temps ou bien ceux qui eza mobile ndaye ko pesa yo yango maman est-ce qu'on noue les deux bouts du mois. Nde yango toza nango likambo yebisa papa soko yoki place ozali même papa Félix yoki biso likambo oyo même temps tozo kene maponi parce que za occasion to kene ba élection to bi to kotika la boité nde nakuta na occasion oyo papa Félix ayoka likambo oyo ayoka yango ayebisa biso to kene ba élection apaisée so to ko voter ndenge nini avec 100,000 francs papa 100,000 francs. Ngana za chef de bureau na kati entreprise wana na botami na koel na avancer na ba grade comme il se doit eza le lote ke ba o ba ye parce que ba ye na avantage ya mokonzo ba ye na ye ba pesi bango ba grade ya likolo koleka mais ngana évoluer na banda na se ti lelo na za ndenge na za liboye 138,000 francs comme chef de bureau oko vivre na ndenge ni papa na okini maponomi ndenge nini na ndenge nini ta la biso likambo soki ba konzi oyo kutu même pas na biso. Na tirala koyo ordonnance présidentielle été nommée par le président de la République na mandat na biso Fati. Bon, banomaki bango eza par arrêté. OK. Ce qui ezalaki pour ezalaka moi transition. To ebi déjà ça c'est alembi. A déjà mukolo. To ebite ce qui kovanda na kiti démarche ezate to ebite. Mais ngako tunazo pesa faute nde na ministre na biso. Ministre azo kamba ba DG na biso ba entreprise parce que ba réclamation ezali ba memo ya biso ba travailleur roto tindaki toza na salaire te prime eza te ba koli ya kate ndenge tozo kine ba fête to ebite ce que koya ba Fati ba to boy balingi yo to balingi yo te balingi ba voter to ba voter yo te yebisa biso na yo pesa biso kutu réponse bo biso réponse ezate toza nango te. Zomona toza pe na makoki ya koloba boye tenga kutu na profiter pour na micro na kuta inango to éviter ko ya lobby te parce que syndicat nde kendaka liboso syndicat ezalaka
yende aza molobeli ya ba travailleurs biso syndicat na biso eza baza ba patronat baza na bango ba membre comité de gestion donc bazo déjeuner na tongo na bureau à DG midi bale kwanga na makayabu esili yo agent koloba IOT tozo yeba te eza nini tozo kinde wapi entreprise ezo kufa eza pasi ngana mipesa ka mobimba mais lelo tozo kende entreprise ezo kufa tokosuka wapi toza na bana tontindi batanga météo bakenda ngo wapi a tia CV na entreprise nini o bako ko engager météo ezate po makambo okutunga na zoloba makambo meme ya gestion ezali na ba service nyonso oyo ba se plaignaki pona yango menga na lelisi na leli mokonzi na biso ataela biso likambo oyo papa Tshisekedi Tshilombo soki béton oui béton tomona le peuple d'abord micro eza komboni le peuple s'exprime. Voilà. Le peuple s'exprime. Na s'exprimer nanga na fingi mutute to beleli to lelisi béton lo baki peuple d'abord tomona yango prime ezate salaire toza les sous-payés na monde na Congo mobimba de toute la République ezala kate papa toza la ba oublier na ndenge nini tosali nini mabe nini tosala toboma nani soko mona ki bakaliko na biso ti siko tozo continuer ko lelisa tozo loba même tozo senga comité opesi biso tomoni eza inefficace et ko salelo mon côté parce que papa mon côté akondima biloko wana soki bazaki bazondima te balinga batelema lokola bazo se contenter bangaro ba spolier nango entreprise tout autour à site nde yango ezo suffire bango et a passi pona biso eza passi papa toza na besoin yela biso kutindela biso comité ya sika eza makasi eza efficace na ba fils maison na biso ba compétence ezali parce que na loi ya OMM okozwa n'importe qui te il faut un scientifique un fils maison zoela biso puiser kati na biso ya kotuna biso okozwa ba compétence bato ya makasi mitu ezosala nanu bato balembi te ana posaka alia fufu alali pongi na bureau te 2 ans mobimba ya pongi tolembi eza droit na nga na s'exprimer eza droit na ngai oya koloba na fingi mutu te tolembi yango tindela biso comité ya kitoko ya bien ya mibale papa talela biso ba salaire oyo batalela biso yango mikanda ekoti ministre osala ba tourner partout na ba entreprise ya secteur ya transport biso azobosa na biso pona nini ya angi sur roche alinga boka biso wapi atiaka biso wapi azoyokela biso te aosala biso eloko moko te aosala biso eloko moko te même koli ya fin de l'année oyo tozala yango mpe sur te tozwaka yango te totikala mpe kozwa te président atala biso likambo tokende avant le 20 décembre oyo po tokende ko voter apese ye moko atala nani alingi ete na alingi ba voter na alingi ba voter ete oyo eza campagne ya mabe pona ye balingi to voter ete tango bazosala biso boye Maman Denise, tala biso likambo oyo. Tala biso oza mwasi, oza maman. Papa soka apesi yo 100 000. On noue les 2 bouts du mois, futa minerval, yo moko ata mafuta nzoto kozwa ngo te. O koma poussière makale kosa. Yango na lobby yango. Merci beaucoup. Je crois Boutsolanda mama Utigoloba. Yaroloba bele kutute. Bango moko bazana besoin, bango ne baloba bisote wana besoin ga abandonner. Chef de l'État Fachi Beton balobi bango balobi bako voter yo soko tali likambo. Na ebité, na obenga papa mususu aya. Bango nde baza mieux placé ko lobela biso. Ouais. Mbote papa? Mbote. Comme nani? Komona ngai Monsieur Lolo. Ah, Monsieur Lolo. Oui. La carte Metelsat toujours. Oui, naza na kati ya Metelsat, naza travaillé à Metelsat, ça fait 13 ans que naza na Metelsat. Avant banda ko exprimer ba doléance na ngai na mokonzi mboka na pesi na mbote. Mbote na ngai et pas ya chef de l'État Fachi Beton
candidat numéro 20 esika ozali na este en tournée na campagne biso mettre 7 aussi to voter Maman Denise napesi yo pe mbote esika ozali accompagner molongani na yo po alonga bozala toujours na bomoko nalingaki na exprimer mawa na ngai epai ya mokonzi ya mboka. Ça fait 12 ans nasali na kati ya entreprise oyo natikali kozala na esengo te ndenge bato bazalaka na esengo ngai personnellement natikali kozala nango te depuis baengagea ngai na entreprise oyo salaire natikala kozwa salaire ya malonga te oyo ngai nasepela nango nazali chef de bureau salaire na ngai ezali 143 000 francs congolais 143 000 francs congolais et nazalaki même quelque part nazosolola na bato moko naesi bango ke ngai nazwaka 143 000 francs congolais en tant que chef de bureau balobi na ngai babi na caporal ya armée aleki yo na salaire balobi na ngai même réécrit aleki yo na salaire donc esali ngai na pasi un technocrate comme moi n'a que reçoit salaire moins qu'un réécrit. C'est inexplicable. Excellence ici ko zali yokela biso mawa. Météo ezali entreprise moko stratégique. Branche nyonso ya mboka oyo. Eki koko fonctionner sans météo. Ezala l'agriculture, ezala l'énergie, ezala nini, sans météo ça ne fonctionne pas. Mais tala ba salaire biso tozozwa. Salaire est insignifiant. Tozana mutolela la biso te. Toteki motema na ministre na biso ya titel. Ti lelo eloko moko malonga te. Excellence azotambola na ba entreprise mususu et pas na biso alekaka te. Barème na biso ezala table na ye. Banda basi ba pesa to proposer barème même salaire evandement na table na ye wana. Ti lelo signature tozwa te, souffrance na souffrance. Donc tozalaka ta na prime moko te o kitoko tsa motema po soki salaire ya muke bozwa ta prime eloko moko ezali te. Pasi oyo eleki soki tokomi ti na niveau ko telema liboso a presse excellence yokela biso mawa élection ezako ya tozali plus de 600 personnes awa na 600 personnes tozala ba famille na biso soki o songer na biso tokotsa maboko po oleka toujours ozala gagnant na élection ezako ya o sunga biso excellence nulle part salaire à 100 000 francs ezaka lisusu te salaire il y a 40 $, ezaka lisusu te. Nous gagnons un salaire moins à 100 $. Ezaka lisusu te excellence. Mutu pa informer yo azalité. Yango biso tozui courage loto telema na média toyebisa yo oyeba yango. Peut-être ba betela ko lisola météo te. Na ebite excellence soko ebi ke météo existe. Entreprise boko bango Metelsat existe na RDC. Na ebite soko yebi yango. Eza sous-titré la ministère à transport. Nous souffrons excellence. Nous souffrons, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les autres télémi à liboso pour te bisa yo, on a solution pour la biso ko tika biso boete. Biso pe to voter yo, soko sungi biso, to voter to tika ote. To tika ote excellence. Taïla biso likambo salaire même na décembre chaque année ba fête nyonso en activité, tozwa kelo côté. Okoka l'entreprise tel ya batitel na biso ka transport, bazui ba loso, bazui ba soso, biso ezala toujours zéro. Quand c'est constaté à 100 000 francs na biso wana. To comme ba mandia, il faut lire, il faut senga. Ti to comme ba escroc na miyibi, c'est pas normal. Hein? Et ça normal excellence. Songez à la biso na décembre, l'ukela biso ta quelque chose na décembre ata, to fêter. Et puis ça be courage, to voter. Merci excellence. Toza na Congo to toza na Congo te. Na Tuniso toza na Congo to toza na Congo te. Est-ce que Balouba Bazao na comprendre est-ce que bolandi makambo message en de quoi tsholoba na ebité mitemo bino boza nango est-ce que boza ba Rwandais boza ba Ougandais to banani na ebité soki ba Congolais faut bolakisa yango que vous êtes des Congolais na makambo aboye bozo sunga fashite to benga papa ende mutako sukisa nengeza wana mbote papa mbote komo nani kombo Martin Mukonki
Papa Martin Mukonki, voilà. Toujours ya Metelsat. Directeur. Directeur. Metelsat, oui. Ozo futa batu bien te papa. Bon, mingi ezali ya koloba. Très bien. Mais na promettre que na konazo invité na plateau. Très bien. Auto mekepe ko discuter babiloko très bien. Très bien. Mais nakanisi oyoki ba collègue belé baleki mutu na mutu a lobi oyo akoki koloba. Le mal est très profond. Le mal est très profond et il a fait très longtemps à la Metelsat. Nakanisi, pour ne pas revenir sur tous les points que les amis ont développés. Nakosi Mbakaka, point moko, Oezali, au milieu de tous les maux que nous vivons à la Metelsat. Ce point-là, c'est le leadership. Vous comprenez? Leadership ya Metelsat na ebité ndenge nini tokoki ko qualifier yango, n'est-ce pas? Mais pour Nangai, je dis bien pour moi, je suis, pour rappel, je suis signataire de la lettre que le directeur avait adressée à son Excellence Monsieur le ministre Marc Ekila. Je crois qu'il a lu cette lettre et il est conscient de tout ce qui est dedans. Donc, le leadership à la Metelsat, il est d'abord ignorant. Ça, c'est le premier point. Il est ignorant. Sobalobi, ignorant, ça veut dire ils ne savent même pas que nous sommes un établissement public. Ils ne savent pas. C'est un problème, ça fait toujours débat au sein de la Metelsat. Comment un directeur général peut ignorer la loi qui régit les établissements publics? Il faut ne fût que mécanique nango. La loi qui régit les établissements publics est claire. Mais on l'ignore. Les statuts de la Metelsat. Voilà les deux instruments, les deux outils qui permettent à un dirigeant de pouvoir faire fonctionner un organisme. Ce sont des instruments juridiques. Vous comprenez? Lorsque vous comprenez, vous tracez alors un chemin. Vous comprenez? Mais ils sont ignorants. Et je vous dis que ça fait débat jusqu'aujourd'hui. Mais c'est un leadership aussi, deuxièmement, un leadership inconscient. Inconscient à Nini? Inconscient des enjeux nationaux et internationaux. C'est-à-dire, la Metelsat, en tant que service national, n'est-ce pas? Service météorologique national, a des devoirs, je veux dire des obligations sur le plan national et sur le plan international. Vous comprenez? Qu'on fournir des données, qu'on recueillir des données, qu'on exploiter en go, qu'on diffuser en go, tant sur le plan national que sur le plan international. Et c'est une obligation, il y a RDC. Mais si la Metelsat néglige ce devoir ou cette obligation-là, nous sommes en dehors. Vous comprenez? Beaucoup de fonds sont déversés à la Metelsat comme don à la Banque mondiale pour renforcer les capacités de ce service. Mais c'est peine perdue, tout simplement parce que les dirigeants ne sont pas conscients des enjeux. Vous comprenez? Ils ne sont pas conscients des enjeux. Yamisato, les alliés plus graves, c'est que les dirigeants sont même inaptes. Inaptes physiquement, inaptes psychiquement, inaptes intellectuellement. Quand nous disons ils sont inaptes physiquement, les alliés Moutou, moi je suis la course belé zati. Aroyan a bureau avandi. Vous comprenez? Il attend qu'on lui amène sa casse-croûte, il attend qu'on lui paye son carburant. Ok, à Zongi. Parce qu'il a plus de 80 ans. On parlerait de 83 ans. Vous comprenez? Moutoussoko a atteindre l'âge wana. Est-ce qu'il est apte à pouvoir se mouvoir physiquement? Donc, Kolobaboyende Moutazo Menebino Viti. Non, inaptitude naïe est à niveau ébélé au point qu'il ne devait pas, l'État ne devait pas lui confier des charges
qui est plus exigeante que celle-là. Vous comprenez? Très bien. Vous avez 80 ans, mais vous êtes croulant. Même le niveau de réflexion, comme intellectuellement. Mais il y a aussi l'inaptitude psychique. Vous comprenez? Très bien. La maîtrise de soi. Ce que nous avons un problème, il est chargé de conduire des hommes et des affaires. Et ça, il faut maîtrise. Mais quelqu'un qui s'énerve tout le temps, quelqu'un qui est capricieux à tout moment, comme un petit enfant. Mais vous comprenez que cette personne est inapte psychiquement, parce qu'il ne sait pas se maîtriser. Vous comprenez? Intellectuellement, il est aussi inapte. Vous comprenez? Intellectuellement, c'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Donc, nous avons là un leadership qui ne mérite pas d'être à cette place-là. Parce que les enjeux sont de taille. Mot de la fin, il y a quitter parce que c'est ça. Nayebi que tant que l'équipe m'a couché, mais autolobi na kanisi est englobé par problème nyonso. Mais je vais vous renvoyer à la note ou à la lettre que nous avons écrite au ministère. C'est ça. En tout cas, nous vous remercions d'être passé chez nous. Merci beaucoup. C'est un service essentiel, la Metelsat. Très bien. Quelqu'un a dit ici que nous sommes un domaine transversal, c'est-à-dire santé, agriculture, ni route, n'est-ce pas? Sans que va consulter, va donner météo. Okay. Merci. Merci beaucoup. Revenez-nous très vite. Vraiment. Nous avons besoin de parler. Pardon, et là, moko kaka na ngana bakisa, ngana kanisa ki parce que mon konzo toza na ye, monsieur Itela, azalaka na bambulu eleka. Bon, biso ta tomoni azongi to kanisi que na expérience otu roza nango tokobonga, akobongisa mais au contraire to chuter lisu makasi koleka. Donc, eloko moko te. Toloba makamba liboso mbongo kutu na entreprise mona rasute. To ebite elekelaka wapi. Eleka likolo, eleka na se mabele to comprendre te. To moni clair soute. Donc, auta koleka. Bazongi siye, mais to moni elo moka te. Donc, tu sais que to na posa na ye te. Bozala kebele juste ya kolanda émission na bino to mona ni mbalasima. Bye bye. Bye bye. Lingaki yo mingi Janina Janina